bato belé basala polémique balobi au botola place pour yo kenda représenter BCBG na Turquie. Donc bato msu ba boulé na tibo kanate. S'il vous plaît, abonnez-vous. Roger Ngando, oh lelo, aza nambongo makomane célibataire, alingi na ye makaba obala te po basi bakom na ba problème sérieux. Alingi sous escroquerie wala te, asali mingi po na basi bandimi ete, atika nende ngwana. Asombeli bango ba mitu katindi ba poto bandimi ete. En tout cas Roger Ngando tika lo célibataire. S'il vous plaît, abonnez-vous. Fali, c'est mon frère. Donc c'est le drapeau du Congo en fait. Mon papa Chirazarane dit genre que bon, il y a 42 fois bandara ba solo. Il y a des artistes, il y a bazou ya ndingonate. Yo soza artiste au salé logono il y a bien. Voilà, pour bien la communauté, il applaudit toujours. Donc ce qu'il a fait là, c'est le drapeau du Congo. Maintenant il peut l'artiste congolais et la fierté na biso nyos. S'il vous plaît, abonnez-vous. Toza penza éprouvé mozomo na yambi biso bien. Muke ga papa. Masanga silinga bi. Ouais, ça fait tu veux problème. Donc des fois des saga kuda ba pondo ezalinga bi. Ya ko lianga bi mama nzambe. S'il vous plaît, abonnez-vous. C'est pas la première fois, non? Une fois, ça le rappelle, c'est mon Nagoma. Nagoma, il y a ambulance. Il y a ambulance, je crois. Voilà. Dieu va lui bénir. C'est un acte noble, quoi. S'il vous plaît, abonnez-vous. Personne m'a pour le monde qui est bien. Ailleurs, il y a Fali on va te là qui amoureux donc malgré que le Dieu ah bon j'ai des lignes mon conduit This is London. This is London City. S'il vous plaît, abonnez-vous. Merci beaucoup, bana Congo, bana poto, bozolanda biso vraiment ebele, tozana matanga ya papa Mosaka boyebi atika biso. Oeza père na biso ya Kitambo, papa Mavuzi, donc BCBG Zandei, mais tozana Roger Ngando l'international, balobita lara ye, ndenge ka bino bana poto bosepela ki, fali pupa memenga poto, ndenge Roger Ngando pe abetisanga tour na Afrique du Sud, en tout cas na vie faut kozala reconnaissant de Roger Ngando azelanga visa afutelanga ba billet na beta moi crochet na Afrique du Sud, en tout cas tika là vraiment parmi les meilleurs souvenirs nanga ya vie. L'international boni bien qu'un bon retour au pays. Merci beaucoup. En tout cas na sepela po na moni ba ozaki komela so ba message na musika et ça là vraiment très bien. Bonne santé. Santé là très bien. Dieu fait grâce. À part mon pépé Mikolo, voilà. Pépé Moro mondial, donc système cas confinement, parler, mais Dieu fait grâce, tu vas en bonne santé. Na famille otokutani deuxième fois yango ya boso zalaka na matanga petite sœur à Mosaka, lelo tokutani matanga père, boso lina mutu na saka saka. Oh, to solo la tu as pointé, donc on travaille ensemble, il n'y a pas de souci. Tout solo la même chose chaque jour. Pour Batumso Baboula, nettement conflit Kota, Air Blanchard Mosaka qui ont représenté BCBG na Turquie, Balobi, c'est que Roger Ngando en suspension, Yango Mosaka a représenté Toboula nettement conflit mon boycott na kati ya Masolango. Même pas, point. Ok, ça bat, tout ça dans le sali. Danger. Bon, ceux qui Mosaka voyager, on a tigales qui n'a pas salon problème. Combien de fois on a voyagé Mosaka Zalaga na Kin? Est-ce qu'il y a salon problème? Donc ça n'a rien à voir. Voilà, Bati a interprété au Bongo. Tout cela chaque jour, c'est mon frère. On travaille ensemble. Donc voilà quoi.
toyebi ke papa Mosaka aza papa na yo oyokaki sango ya liwa ya père Mosaka esalaki yo comment? La séparation a été toujours douloureuse. Bien sûr que il faut se le dire, papa Kolaki et puis Abelagi Mwaming, il fallait paiement. Mais qu'on s'est séparés, Kakana Moutou, des années, ça fait toujours très mal. J'étais vraiment choqué. Bon, que fait la loi et la nature? Zambé, Moko, Ayebi, pourquoi arracher? Na bien, parce que des missions comme ça, on a la calme. Na une question, na lobi ba te belé ba sala polémique ba lobi au boto la place pour yo kenda représenter BCBG na Turquie. Donc bato musu ba boulena ti boka na te on a bi na moni bino na matanga boy. Ça kenda combien de fois biso to la ra. Boza même langage. Est-ce que tu as retourné un solo boza même langage. Non, c'est la grande famille, il n'y a pas de souci. Et en Afrique du Sud, Moro Bouépé, nga Kendarango, la Zongi, Afrique du Sud, Msoumeya, Preza Ebsanga, Abidjoroi, Tigana Sakasaka Pembaloa, Kenon Pejobour. Voilà. Yo Zalana, on a qui tika au travail, na Kinga. Ah, boss, et au sala coutu bien moins équilibré à la peau, et au moins au sala nga Sony, nga na Okende, na Zozonga, tant beaucoup dans le lieu de travail, ça me gêne. Mais ça, Okende Kende nae, et au sala bien, donc voilà, toi, notre famille. Voilà, malgré ma solo à coronavirus, bazo pexa vraiment bat ensemble, mais Zangambu pona bino ba artiste, pour tout le monde liwa ya papa Mosaka, malgré batu basangana te, mais batu baza obligé ka ya rozalebeli. Na habité problème yango okolo baneti nini pona moni batu baza pena plein full awa, c'est que ceux qui malade ezala quitté na habité ceux ba venir nga ebukana. Seul Dieu sait. Seul Dieu sait. Nous sommes là qui s'appelle quoi mutabato parce que mikolo bato komi voilà mututo azani na ndako ata matanga bat bazoya te ora morgue distance pas baké coup d'après tu ne vois plus personne hein. Mais bon ozo là qui s'appelle que ba lingami na batou et puis papa azaki mutumalamu voilà pourquoi quel que soit ba maladie yo même on s'est fait violence quand même de venir tout le papa na biso longo et puis c'est bon et puis maladie yango frérot et ba maladie moko satanique et bloqué va faire tout ouais c'est la crise mondiale et ba maladie moko satanique Bible déjà c'est annoncé rango donc ça va biloko moko ils ont l'accès que la fin du monde est proche et ba signe ba dernier jour nga nazamo na ba témoin de Jéhovah j'ai prêché la Bible à l'âge de 9 ans déjà Bible sérieux ne bande ko enseigner sur makambo to zomo na lelo mais tinga po na nga izole ki na et puis na ebiki na famille na ngai et ko kota te parce que tu as un vrai chrétien et puis Dieu nous protège donc est-ce que ça va signer à fin du monde? Ouais ça va signer à fin du monde c'est que les osenga la satanique maladie parce que nga déjà na sina yebaki que na numéro parallèle na 2020 donc 2020 année parallèle maladie wana nani reine wana comme on est corona aroya ko s'imposer ako étendre virus wana partout dans le monde mais au banana on a Moyen-Orient Moyen-Orient c'était la Chine et puis eko côté ko ravager pays à 7 collines aux Italie donc maladie on attend oya et nuire na ko détruire na ko boma ba être humain nyoso wana kaka po économie ya mboka ezala en faillite donc Satan le diable va partir d'ici là mais il veut partir avec un bon nombre ya bateau. Est-ce que maladie wana to moni fléau nango vraiment Europe Amérique tozuna Asie batu pena baké makasi est-ce que makambo wana ekozwa vraiment couche ya Afrique makasi te biso ezwa biso te biso ezwa yana ba bloko na bango wana bazo monter de toutes pièces et puis ndenge za wana moi je te dis tout de suite que gouana ngo déjà ezala voilà même grand prêtre Kadhafi alobarango bako créer virus bako lia temps et lia kabato et puis bako lobake tozo luka kisi nango to je sais pas vaccin nango etc. or bango moko baza suna kisi nango bako commercialiser ngo d'ici là donc biso za bana nzambe Afrique bloko wana okota penda comme il faut to moni ezongeli bango moko tala nde bazo sila donc c'est un nouvel ordre mondial allez-y comprendre l'international to que papa chéri na ba occasion boye
azangisaka te koyemba mwa nzembo moko boye mpona kosensibilize population na ye mpona kosensibilize bafanatiki na ye ke ndenge nini bakose comporter na bamoment difficile oyo vraiment tozomene. Mais c'est comme si cette fois-ci Papa Chéri a s'intéressé vraiment na message moko te na population na ye na public na ye. Si azosala ba vidéo presque chaque jour ba message ezoleka international na mutu na ye Blanchard Mosaka donc basola bango baneti ba mapasa baumela vraiment place moko. Alors c'est Poli Lumumba RDC Monde Bolanda biso Prince Yaweli na ebike Adel Djoko Bagou danger vieux Luiso Mbata à l'aide de BCBG yo yebi batu ba belé Koko Arafati Makizembe batu boza vraiment belé. Alors na tunaki question ya par rapport à moi message moi Papa Chéri pour na ba fanatique même Nzembo pe. Ouais, je disais c'est presque chaque jour Azal leader d'opinion hein. Eh yangoye Azal leader d'opinion. Voilà. Un leader d'opinion donc il fait des vidéos presque chaque jour. Azo passer un message, azo like ça tout comment est-ce que c'est protégé maintenant confinement. Ok, vas-y. Na lobby ba matin ba pe ba dépense ici là. Nga mono fandi si sou ba te belé boy. Projet ninga enveloppe président Tindina ça. Projet ninga enveloppe Papa Chéri tindi lobi na butu pas Samson le lot pas Roger bon. Na ça le komika bokundi na bino esili mais même ça Roger le atikali bona pour enveloppe à kaki ona te Mosaka dépenser ta un quart. C'est BG alors tu continues dans un message na biso ndenge ezala kaka. Ouais donc il fait des vidéos mais Mikolo Ebi studio on a ingénieur de son on a batutu bakoti ba parler ba au travail il va le faire comment mais s'il avait vraiment l'occasion de le faire il allait le faire mais anytime il fait des vidéos ba l'accès na ba parler na ye pour entrer et ça alors là ça batu comment vivre avec cette épidémie mais ba tu ba sepela mingi na geste symbolique ya salaki afandi na parler alati pena azolakisa batu que non il faut qu'on se protéger malgré aloba kite mais photo ane ezalaki déjà na parole ebele na kati surtout pas lobby avandi pena na salle à manger na ye à lobby donc il fait presque chaque jour de vidéo quoi. Voilà ouais. Alors l'international na ebi que tozo vraiment temps ebele te toyebi que il faut ofanda ozana batu est-ce que message moko ya suka particulier ko pesa na bandeko nyonso balandi biso. Encore une fois bon retour au pays. Merci. Et puis moi ça m'a fait énormément plaisir quand on a que beti to et puis baba qui ba pia que chance te ozonga habité ken oyana e ça ni nami qui est professionnel ozongi je crois que ça dit bien et au nom de Papa Chéri na groupe na Mobimba encore une fois toujours présenter ma condoléance na frère Nabiso Mosaka qui est mon collègue de travail vraiment courage à lui Dieu sait la mettre à temps dans ces circonstances dans un Papa Nabiso lui-même c'est pourquoi et puis par rapport avec extrémistes il y a bonne musique à Papa Chéri voilà donc bon c'est protégé tout peut m'en appeler tout l'andarande makambango zo selingela mais il faut beaucoup plus prier parce que la maladie satanique biso bana nzambe et pour atteindre bisoté donc c'est vraiment un plaisir de te revoir. Merci mais félicitations à mon ami vraiment au félicitaki pe artiste Fally Ipupa oyoka ki berksi yango pe betami po musique yango pe bakanga ngo ba ne belé il a joué à guichet fermé vraiment ça qui bras de fer et voilà donc il a reçu son coup l'aigle noir. Aigle noir. Mais moi mutu na yo pe. Ouais c'est mon frère. Fally c'est mon frère. Donc c'est le drapeau du Congo en fait. Pour Papa Chéri Zarane des gens que bon il y a 42 fois bandaka ba masolo. Il y a des artistes il y a bazouwa ya ndingo na te. Yo so artiste au salé logo il y a bien voilà pour bien la communauté il applaudit toujours. Donc ce qu'il a fait là c'est le drapeau du Congo. Maintenant il peut l'artiste congolais et la fierté na biso tout donc bravo l'artiste quoi. L'international nalinga kitoka bwana mémoire message ya lisusu asengaki pe bao bazanango baluka kosangisa kokabola na bandeko bazangi poto ebi ba okangela baninga na ndako ba famille beleza difficulté à kotia ba provision na habite soko landaki message ana tomoni bazwaki pe somme ya biloko moko bakenda otika 5 containers et na maboko ya basango idée wana est-ce que appréciaki yango
En tout cas, je n'ai pas suivi, tu m'informes. Mais il y a des ONG. Et que ce n'est pas la première fois, non? Une fois, ça le rappelle, c'est mon Nagoma. Il y a ambulance. Il y a ambulance, je crois. Voilà. Dieu va lui bénir. C'est un acte noble, quoi. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Mbote. À Papinga, nous le New Rich, na Panam, à Jojongo Mraïmen, dans le Banamoli à Limbolela, aux États-Unis, Namoni Eva Chimanga, Bango Bazapena Motema, donc anytime, Toarana Bango, Djoubek Boukassa, mon jeune frère en Belgique, donc voilà, tous en habitant ensemble. Quoi. Merci l'international. Nabi Kebatoubo, l'Andabiso vraiment est belé. Donc tous en matanga ya Blanchard Mosaka. Donc Roger Ngandouye wana auti copé c'est là déjà. Donc il faut continuer bandeko baza vraiment est belé. Belé ba kama balobi maintenant. Ba matanga vraiment ba dépense boy vraiment comment moi problème mais sankara de compte apé azawana obi ke wenge peneza au grand complet. Wenge BCBG, wenge musique apé maison mère. Nakia nazwa nangaka tezela nazwa ka micro avant nazwa papier le prince fona bana chef. Nazwa ka micro nanga na tiandenge yiva tchekuna tokuto ça la continuité. Ivi sangisela ngaka kize baza kwa kize amina yo fali pupa pona maladie oyo corona. Okoloba nini na bandeko na baza kwa kize plus fali pupa na biso. Sere ba bi mo ba ko mo kilezolo bata. Mukilezolo ba ke ba américain mutu ba créer maladie oyo pour ba déstabiliser Chine. Nde tozo ka lisolo. Pour fali a côté sur na corona ndeni. Ah ba do concert à Bercy ndemte na corona. N'importe quoi corona bande kala na Chine. Bato nyonso bayebi ke bande kala na Chine. Eze logo lelo eza contagieux. Même ngana onde to aboye. Déjà so da na coronavirus. Au pesingango so na kinango na pesio. To respecter ba règle te à distance à 1 mètre. Donc cela veut dire que fali pour pas rien à voir batiko tia star na biso congolais na ba bêtise na ba sottise parce que le na minute o bazui yango mindele ba kufa ba ki concert a fali te bato baza États-Unis ba américain ba kufi ba ki concert a fali na Italie bato ba kufa mindele ba ki concert a fali eza n'importe quoi batika la bango wana eza ki congolais bato balingaka kolinga ko akizeka bato donc voilà ngai en tout cas la remercier Fali par rapport au Bercy na ele bien et puis fondation na esali ke Kaboli apesi badon to bato musu bala bambongo basali yango te bamusu ba l'équipe Fali na mbongo basali yango te na kambuwera sali bamusu basali te Fali asali bamusu basali te donc batika ko akize bato pona nga en tout cas il faut ko encourager nde bandeko bazo pesa moi eloko yango wana nde encouragement na bino ezala ko prière ke nzamba baksela bango po bana ba famille ba roza pe mbongo na bango baliango. Plus loin encore, tout le monde est babi na journaliste moko ya munene ya moko ya Congo azui maladie wana pour kendaki concert wana. Tant ozo ka bato bazo pesa ba nouvelle, ba fausse nouvelle, ba rumeur ezo bima ebele pour na maladie oyo surtout que journaliste ya munene na biso lelo pe bazo ba ke azana maladie wana pour azalaka na fali pour éviter tout pas côté concert wana. Sangara wewa analyse ni ngo sala papa likambo. Journaliste nini il faut appeler la précision Yves. Là quoi to répondre les zones dit eza la précision. Mais comme ezali bato ba otana ba Facebook to boya kaka pona diffamation et rotanga kombo boye mona he mutagala fali pupa natilo kole mutagala fali pupa Ken Mpiana mutagala fali pupa Mike Niema Frank Stemai bon na éviter mutuni Nana Boduga bon na éviter mutuni ni obino bo bandike o azala coronavirus na éviter po yo lobi journaliste moi munene ala fali azala corona ya Ken Mpiana poto Ken azala ngote poso Ken ari na biso nyos to zoki yango kala ngape na contaminer sikoyo donc mukile kufa okoba Ken Mpiana zaka ka kuta malili yango a tousser trop okoba il a hiver à part hiver rien à voir et là on a félicité lelo ba journaliste bolakisi ke internet bato bakoma ke poto pe bazosonga okoba na ndinga babete biso mema ba loka tendance bakima ozokoba si lelo akima kaka luka loka tendance atokiba kaka en tout cas je la salis c'était juste pour rigoler pour vous dire que
ezala bato ebele lelo bakeba ye Frank Stema ya kia ye Ken Mpiana kia ye Nana Boduka kia ye Msu Ivolinga okendo ye te eza makambe ye olana te bo ba journaliste Msu Cameroun na pamba oya suste oh bon matadi ndako ya par respect zo pas mais donc voilà ya romoni ke to sengake en tout cas to bika ba journaliste tout bala bango bien oyo ba na maladi o PM Msu ba olanda biso oyo to sengaka ke molimo mosantu Saint-Esprit makila nzambe kitela bango bazala guéri totalement donc to souhaiter les batu mabete parce que ndeto aboye ko soyo ko swanga ezo kipete riche mobola soki nini rien donc za la classe mote poniko na soaga bato te batutu ba kufa donc voilà sola bato bandio kanisa bablo to tika na mukili vanité de vanité voilà tout le konzi mingi ba kanisa so kanisi mwasi na métis nde voisin rozoye alingo kufa te ata corona kutse na mbeto l'hôpital afongolika miso na okete po choisa te donc yango moni lokola bozamba na mukili na corona bokete ba konza mboko yo bobongisela biso mboka po biso pe ezala bien parce que il faut volonté mboko ezala na richesse aliboma mboko ezala ba richesse moko ezala ba bénédiction mo paradis sur terre mais bato yo ba chami na kati ya mokili yango nde toza pena na ba problème sérieux pour congolais azaka jaloux muninga ne congolais lingi congolais te congolais pa lingi mboka nete boso itolinga mboka na biso lelo peu importe omoninga lo mona aloba tango ba mikonzi balega na TV o toza wana pona peuple député salani toza pona peuple mais tango ekomi basunga batu te yo na ngomo tuna bazaka pona peuple ou bien pona palais du peuple confusion de siko côté yango wana ya omoni lelo na aloba ke batambongo bazati bato ambongo bazezaka bato bamelaka champagne asombi 10 bouteilles ya champagne amelika de 8 ezongi bayokana na mukolo boîte mais lelo na minute oyo bazate meseni oloba na biso basali nini meseni nini bopesa bango ba trophée meseni nini ozo comprendre à part Eric Mandala oyo ngana moni à part honorable Alita Chamalo apesi on comprend donc mécène nini na éviter donc na éviter lelo en tout cas le baba Anderson Yimbi motomoko bien et puis ba Mos Mbayo ministre sport ba mitema malamba papa Richard Mouyez Mangez Mans donc mukilio lelo toza en tout cas Ivipan mais bino batu bolingo futa ba cameraman te parce que ba kolo site bolingo futa ba cameraman te ba kize bino pe to futa biso ba cameraman ba soara na 150 grand bongo eza 150 mais bino bozo ba 4000 ba 5000 ba 6000 oka mikolo na travail bien te bino nyoso na ba Mike Lokamba bino nyoso en tout cas ba monteur surtout ba sala misala makasi bolingo sala bango bien te et là relaxa ke toza la question na minute oyo Frank Stema yo kenda ipoto tout wana besoin cameraman aken bolingi te so ivi pano kenda ki tout wana pe cameraman aken bongo muta a filmer biso kana samute masakara lobela ye na futi te voilà vite bien pas que des merci mais tout so fallait obeta na Londres ya tikali cameraman aken azulika image azongi voilà merci Sangawe wa to komi na biso na Mosuka mais juste une dernière question pour que to kabana yo ça fait débat ça fait polémique to moni le lo faire gola aza diminué par rapport il y a affaire oyo nande ko na biso Robino Mundibu donc ezo sala moi passe makasi na bité tango zota la faire gola niveau faire gola nande ko Robino Mundibu en soi Sankarazolo banini pona affaire oyo ekomi ya ba vie ba komo wole la ba vie surtout ndeko na biso Mundibualobi aleki faire gola tango zota biloko wana Sankarawe wa yo vandi mingi na milieu musical tant d'années na habité sur ba vingtaine et ko sala déjà ba 23 24 ans déjà tango zona biloko bongi salon de bon, tout d'abord avant loba na saluer patron Roger Ngando oh lelo aza na mbongo makoma ne célibataire alingi na ema ba obala te po basi ba comme na ba problème sérieux alingi sous escroquerie wala te asali mingi po na basi bandimi ete atika nende ngwana asombeli bango ba mituka tindi ba poto bandimi ete atuka Roger Ngando tika lo célibataire donc en tout cas lelo pour la question tout nanga na lo bagaki frère aza grand frère ya Robino Mundibu aza petit frère ya Ferre Gola
bato baza bapembeni batika kointerprete makambu na ndenga koluka pe quotidien na ndenga koflatter ba leader na bango c'est pas bien batiela bango moto te baswana te et puis na moment c'est pas le moment poto na moment ya coronavirus déjà moment koswana te eza moment makambu wana te nayebi ke faire egola baobongisana petit na ye Robino Mundibu nayebi ke Robino Mundibu azaka pe poli bango nyonso babana biso ya maison mère to edika bango ndenge wana te surtout tant bagi na maison mère to bagi o mukolo aza mukolo leki aza leki mais réciproque eza réciproque donc cela veut dire que so Robino a respecté faire et peut faire respecter Robino donc en tout cas dans l'ensemble baza vraiment na koyokana ba milengela nanu parce que maladie ezali na temps oyo toza coronavirus permettre biso te na ba polémique tango ekesi là en tout cas tokota na biso na ba polémique mais eza normal que faire aloba leki Robino pas leba aleki faire po baza entreprise moko te donc cela veut dire eza ba guerre loyale na makama miziki ya leki azalaka te on comprend donc faut pas comprendre que lelo bokoya pe miziki mo moni penake bati exemple msusu mukolo mobo na leki mobo muleki pas travailler mukolo donc il pas te ba faire surtout c'est ba fikine au moins on va travailler pe mutu donc pour vous dire que musique yeza nango na mukolo na leki te faire en tout cas aye bagaki wana petit na ye Robino pe tranquille bato pe bokota kota ngo botika bato pe ba internet bo doit sujet te ona o matsa ba vie oyebi kana ninga fin du mois mbongo ekota boko memango ya épisode donc bon se calmer botika to à l'époque à coronavirus il vit pas alors pas même na Congo promo yo pe la minute oya lo même so leki oleki Rafingindo suna Rafingindo to na sala super promo tena yebi mokolo ba pe oleki Rafingindo atala bi il vit pas nous ta travail chez te ngai il vit pas na role kanga te menzoka na makambu emsu Rafingindo roleka yo emsu yo bo roleka Rafingindo ya na ba concurrence na ndenge ya ba site no monaka masango elobi eleki masango elobi eleki boy boso tuni ba tuni so ba site na ba journaliste to internet nani yango mukonzi na bino nani yango aleki bino azate omoni mais so bando tuna bato batala bino ba msute nga sepelanga na boye mutu to na préférence na ye yango moni ke voilà mais quand on a pu te comme la bino Alempela outi ko se manifester ko lobe mo mabe bon mabe te alobi peut-être réalité o ya yebi na ndenge moko be toucher ba tout pesa mo mabe sangara wewa quand on a pu te comme la bino Alempela pe outi ko loba mo ile mo mabe na kombo ya Weranson na ebite bino pe mo esaki bino ndenge na ndenge ya famille ezalango na saluer Gisèle Mpela moi classe na biso totanga na la science lelo en tout cas c'est pas le moment on ne soit luka polémique à se confiner ami battre la pour maladie soit été tant makambo esila pandémie tango esila to monani après mais net si boelelo même net makia di dia taba papa la Jonathan batutu ba osepelate il vit pas no ebika surtout to kuti biso na ba matanga en tout cas Mpela c'est un grand chanteur aimba bien aza sara musana et bien donc voilà Weranson aza viena ye o lelo na minute oyo azala ba stime belé pale kina ndenge pele kina ba stime belé pa ya Weranson ye mora yebi mutazwaka ye na wenge ye mora yebi bola munini ezaka nango série wana mais na kobeta lisolo to beta wenga tout est 4x4 te to beta lisolo ya wenge ya jibena ya wera donc cela veut dire eloko kabona na deux parties so moni maison metango kenda boye to yebi bato bana ba succès so que la BCBG to yebi pe so to chebela papa chéri to moni maman Blanchard Mosaka so to chebela gouvernement bosanier na zo betelo so ko che papa chéri moni maman Blanchard Mosaka apa Blanchard Mosaka on ni Roger Ngando moni Seguin baga 4 bato nyonso yebi na mso cha bango na tepo ba misala rati on a ignorance eza ignorance te na betelo vérité ya makambu so kepe la maison mère au monde que toi là ba Richie Watana be boss live azo ça la fierté toi là va faire rigolo ba ça ba fierté toi là Fabrigas Maestro ça fierté toi là ba Robino Mundibu donc voilà toi là ba sangara de kuta lelo yo masa ba Zidane alobisa Zidane lingala journaliste congolais cha micro ndongo chenga na cha Zidane donc lelo ba faut pas comprendre que Mpela en tout cas c'est pas le moment aza bon chanteur emsul lobby alanga zongela musana e senga e azongela musana e bien mais en tout cas ndenge histoire a wenge zala neti lelo bana lelo ça fait combien
7 ans wenge botami na ba 82 so combien hein donc to kobeta suma sola tout terrain 4x4 été le to beta BCBG maison mère donc combien de cage yango ta pe wenge kabona en 2 parties et kabona 8 parties ta 10 morceaux parce que na wenga kala ba Blaise Boula ba kipe bazaki ba grand chanteur tozala ba Adolphe Dominguez Tata Mobich le grand sapeur tozali pe na ba makaba dega to na bangwa kazi Didier Marcela mais tangu makambo kabwana ki ba Emile Elias bazaki mais tangu makambo kabwana ki eza Jibena Wera mulolo Jibena Wera Europa donc makambo Jibena Wera donc azo reconnaître quand même moi ya chape moi de wala yozo lukosa ben interview ko talona matanga mais toi à l'époque à Corona en tout cas l'empela merci na ba exploit nyoso sala nzamba sungayo continue musala yo en tout cas na ebika za bon chanteur esika zali na pese mbote tala ba polémique te to na matanga et puis coronavirus e permettre te na ebika ifi pa no luka polémique mais to bona biso to boy pena dans la saluer Gisèle Mpela moi classe na biso Papi Kakol ba komo tshema panzi likolo na maison mais yo zala wana en fait eza nini ozo déranger vraiment bana mai ebele surtout ba fanatique à maison mais Papi Kakol la komi na panzi likolo na maison mais panzi likolo sani lokwa aux États-Unis na mwasi na yango panzi likolo Papi Kakol wana za na ebisi bino ke lelo na ndenga mabete quand on parle de Wera na ndenga wa fidélité na ndenga makambu Papi Kakol adoya makasi aza mutu faut ba respecter a mériter vraiment ba respect na lelo linda mondele ba aux États-Unis en tout cas Papi Kakol esika zali Chilo en tout cas na pesi bango nyonso ba mbote ba respecter kaka misala batu avant ndezo pour minerva système wana te en tout cas mukolo to sala émission lelo to na matanga mais yo liga profiter makambo nyonso ivipan na yebi na makambo te po classe bakangi minerva nyozoloba okopal minerva lo to yebi ke to futa ngona te régie des eaux bio félé Snell balobi félé donc voilà ivipan lelo na minute yo na yebi ke Papi Kakol en tout cas asara musana ekitoko jamais mutu mwa ko ya na wenge alo bagacha Papi Kakol panzi likolo non parce que Papi Kakol après Wera nenga za chef nenga c'est Papi Kakol donc voilà moi programme na habité soki mikolo répétition séance répétitive dans na ndako nenga bata mau bozo sala comment en live to bozo sala comment pona séance répétitive na programme ezaka Wera sona fondation na yazo kabola biloko bato bazangi et puis confinement et confiné na musique congolais et puis na minute oyo bato nyonso bayeba ke coronavirus ekati ba activité nyonso bato nyonso tala ba activité te donc toza na choix te tozo tala tozo zela pandémie au soresili peut-être à la prochaine excuse à la longue nde toyeba ndenge nini makambekele en tout cas quant à moi na saluer Saint-Valois Paris 16e oyo en tout cas azali wana pona biso nyonso en tout cas Saint-Valois merci Guy Malela le prince de la ville Chikito Bangu et puis Yemo Golf la dégâts matériels na bosanité Olivier Belesi na pesi vraiment ba salam Olivier Belesi na États-Unis nana benga motema Dadi Bimba Dadi Kitoko ya Sanda Kitoko Jelingangu ya Karine Ngangu et puis to bosanité Junior Tunga Papin Sasa tozongi Pichumbongo Fondation après tokemba la moko Londres ska na moni tonton Sousa na Londres Marco Zefondo bon séjour qui Monique Kafuba ya Monique Kafuba na pe ba mbote motema fidèle du monde et puis na pesi suba mbote na Robin Sousa na Switzerland sans oublier Yemoko Popi Sessungu na Suisse en tout cas merci na Nes Makia Didier Tabo papa na Jonathan merci na Blacha Mosaka parce que lelo na minute oyo toza penza éprouvé mozomona ka yambi biso bien muke ga papa masanga silinga bi ouais ça fait trouver problème donc des fois te saka kuna ba pondo ezalinga bi ya ko lianga bi mama nzambe en tout cas merci na saluer ma femme légitime Lydia de l'américaine qui est États-Unis qui mate basa ba pasteur bazoki mama ya zalikaka et puis la saluer Sam Samantha Monique Samuel merci vraiment to kangami suto sambela na tiki ba festa Blacha Mosaka na maboko la yo Sam na tiki sapatu ya Mosaka na maboko la yo natiki bilamba ya Roger Ngandu na maboko la yo natiki kiseliba ya Roger Ngandu na maboko la yo zabe natiki Papi le prince na maboko la yo esika na parquet jeep nzambe bayiba ba rétroviseur te natiki nefumbwa na nga balia koleka batu na maboko la yo nzambe
bato aveni basiliki balobi bazolia koleka bato napesi bakaleso ya wera mbote ya pembe bible mapata mbeto exaucé la gladi. Merci beaucoup en tout cas Yves Pan tosepeli wazaki prière pour bato nyonso bakopeka tosambelaka. Et puis merci na passé Claude Kabundi Walesa coronavirus esili déjà pour tout le monde de la prière. Yves Pan merci vraiment na ebi que à la prochaine occasion tout le monde en a sous mais c'était Eric Mandala. Merci. Et puis ma condoléance na biso Roger Kalala famille na Mobimba poto kufisi Roger Kalala beau frère ya tête ndai Maboko Bank en tout cas pasi makasi et puis JC Katanga na Paris Mosi Mosengo Malolo la Congolaise Loris et ça pasi makasi en tout cas donc tozo kogarudu te comme il lelo mutoye biake mutake pasi makasi malgré nzela biso nyonso meto na choite en tout cas merci mais en tout cas Nzambe asungaka sapatu ya Blanchard Mosaka etikalaka sika ndengwana ateke kufeza laga ya okufa sika ekufa na honneur amen amen ngakuna basande kolanga collègue nangai cousin en tout cas président Eric Mandala mamosali bana Dubaï batu bana Dubaï en tout cas ça sont bien pour qu'on batu ba congolais tout en charge au karama qui aéroport à Dubaï président Eric Mandala les docteurs des ignorants vraiment ça me va tout au cœur quoi par rapport à l'ignorance il y a Alain Pella on va baksanini oh les équipes on a président moi juste moi masanga que t'écoutes ça lobby nga matanga les gars loba mais masanga t'écoutes ça lobby nyonso quoi voilà les yem tazalo ba on ça en honneur yem tazalo ba nyonso le basuka na bando so basalo ba assister au patenga boza bana malamu basenga ki 17 personnes mais na kamwe et puis na ebité so ba policier ba yawa to kosuka ndenge nini yawa so ba policier ba yela tini ba pasanka na Roger Ngandu ba expliquer bango tena matanga papa